omona ba photo ba koko na biso kala otala ba bima na bango classique hein chic hein omona mama kala olata dépane akangi yango kitoko na libaya kitoko jamais komona ba photo ba koko na biso kala na bilamba mabe ba poitrine libanda libaya ba décolleté jamais bota non ba photo bo pesa en raison. Chati la Star TV. Abonnez-vous massivement. Ba tenue de scène yango yo bima na balabala yango yo tambo na pa na bango to boité hein mode ezoko évoluer to la tamba puta te quand même tina makolo to nini non mais to yeba bilamba ni to lata. Ce qui est plus grave encore bat ba mo baby sana maputa o to bengi fierté africaine pagne mutoko mo zo pagne atongela ngo pagne atongela ngo string pagne azuli puta tongela ngo borser li puta tongela ngo soutien pamba alati ka soutien pamba li puta na moilo mo amukie li puta oizaki Chati la Star TV. Abonnez-vous massivement. Bonjour, bonsoir, bon appétit. Nabalandinio sur Chati la Star TV. La chaîne numéro 1 sur YouTube. Balobara mingi chaîne nanga. Chaîne na yo chaîne na bango, chaîne na biso nyo sotolinga. Bino pe bolingara biso. Merci à notre caméraman réalisateur qui est derrière la caméra. Joël Eyanga, un nouveau riche en devenir. Merci à tous mes partenaires officiels au Bazala mingi kananganda ya maile l'Africain libre. Merci à nos singles le motema qui jos maya maman na Emi et Winner. Merci à tous mes fans, tous mes abonnés au basabonara mingi na Chati la Star TV. Ba ope ba ko s'abonner te déjà ndenge nazolo ba boye soko cliquer abonner na se oza mobimba soko cliquer na kati ya cloche wana okoza ba notification ya ba émission na biso ba sujet na biso ba analyse na biso ya kitoko o to salaka na Chati la Star TV. Merci beaucoup na batu nyonso bolinganga ba commentaire ba critique tout et puis ba j'aime hein to mais ça na mingi ko tsaka ba émission ba j'aime et ça la moi ba bien moi ba commentaire moi ba suggestion na bino et ça la biso ba vrai bien na cadre kara ya masola bolingonde to lo ba analyse na biso lelo na moni to sala mo analyse mukie na biso na bino nga sola mingi na bino ba abonné na nga lelo to sala mo analyse mukie ya accoutrement dit hein accoutrement dit nde balobaka balo munoko ya lopoto ya lo français hein habillement topé kolata et ezoko régner lelo na kati ya Kinshasa précisément na Congo précisément na kati ya Kin habillement et commandé nini na ba fille habillement et commandé nini na ba garçon to habillement tozo kene nango wapi 2020 21e siècle est-ce que habillement ezobonga to ezobeba seko beba wana eza question ngala tunaka yo pe na ndako mituna est-ce que habillement ezobonga to ezobeba entre biso ba jeune na ba maman na bana na biso est-ce que habillement eza malamu to eza mabe en tout cas na analyse nanga na osala d'abord na ozonga na ona passé na kala ba maman na biso kutu te nga osala référence ya bakoko na biso neti ba défunte maman mnazo pe ya son âme surtout télé ba photo na bango akala na album parce que na yebi ke na banda kuna mino nde bozawana bona ba album akala o ba photo mikie bona ngo yo pe no tanga bona ngo pa bino mais quand tu refais album wana tala na kati o mona ba photo ba koko na biso akala o tala ba bima na bango classique hein chic hein o mona mama kala o la ta dépane akangi yango kitoko na libaya kitoko jamais komona ba photo ba koko na biso akala na bilamba mabe ba poitrine libanda libaya ba décolleté jamais bota non ba photo bo pesa en raison mais na à l'époque pe ba mode ezalaka poto pe ezalaka parce que lelo o mingi ba ko pesa ba raison o modernité mode ezoko évoluer plutôt mais c'est pas un problème ça peut défauter mode ezoko évoluer oui. Mais est-ce que na mitu na biso to sala ngona ndenge ya bien to leksa mayele parce que biso anakin to leksa toujours ka mayele na nyonso o mona bakoko na biso kala balata kitoko ba mama muziki ba mama ba réunion ba mama ba catholique balata vraiment zo mona chic
yango pour mona bakoko na biso babala avant na ba 14 ans ba 15 ans ba 12 ans voire même aza dia na ndako ya libala azo respecter mobali osama ba kitoko azobota bana mpona nini bandeko bomba nzoto na bango mais lelo oyo abima ekoma nini na kati ya kini toye siko na présent eza siko biso abima tokoma olanda mindele so mpe tokoma olanda baaméricain abima echangea ozomona moto ani star te mais aolata lokwa bastar bateni de scène yango yo abima nango na balabala yango yo otambola nango epa na bango toboyi te mode eza koévolue tolata maputa te quand même ntina makolo to nini non mais toyeba bilamba nini tolata ce qui est plus grave encore bato bakomobebisa na maputa oyo tobengi fierté africaine pagne moto akomozwa pagne atongeli yango string pagne azwi liputa atongeli yango borser liputa atongeli yango soutien ya pamba alati ka soutien ya pamba liputa na mwa eloko mwa mokie liputa oyo ezalaki elamba ya valeur elamba ya lokumu so moto alati yango ayebike oh femme africaine mais lelo liputa eza so na valeur te po yeba valeur nango te koma le 8 mars omona bapani oyo etongamaka omona bamidele moto azolata liputa akangi liputa awa liputa akangi yango mpena awa donc awa nyonso polele makangi liputa akangi yango mpe boye twa atie siko cycliste na kati mazwi siko liputa akangi boye lizita nde mama ya biso mbilabela bande kolata na kala mais mama mbilabela bande kolata alati liputa mobimba apres azwi mosusu atie na likolo boye mais lelo oyo na kini bale 8 mars bozwa baimage ata ane wana moto alata cycliste apamba na kati azwi siko panya akangi yango boye nyonso libanda amibengi alati liputa kokamwa ozomona fille azobima epa na bango alati collant ya pamba transparente emonana epuis eloko ezokamusanga collant biso toyebi ke collant tonda olata yango na bapolo ya milai collant balata yango na bachemise foulard mais lelo oyo na kinshasa bandeko kole change ekoma mpena collant ya pamba na body collant ya pamba na single sans caleçon s'il vous plaît ata bino moko okoimagine yango ndenge nini oza na baparent ovanda epa na bino epuis système mosusu ebimi mikolo na kati ya kini bana poto bana partout système ya cycliste bato bakomolata cycliste oyo bamama kala balataka na bakati ya barobe na bakati ya bajipon na kati ya banini mais ozomona ke lelo bafi bakomolata bacycliste ka ya pamba na single cycliste na polo cycliste na chemise pas possible et puis il y a ba couleur ba jaune ba bleu ba rouge donc yé nyonso polele ya mokuse awa aotambola ngo na nzela na moi s'il vous plaît na moi scandale nayebi te so bana yango baosala so bilamba wana nayebi te so kaka ba internet so tokoma okota yango tokoma omona babima wana kokamwa siko wana présent na biso siko fitir bano tobota lelo bano bakomi lelo na ba 18 ans ba 15 ans ba 16 ans bon lata nini parce que biso bamama na bango ya ba 30 ba 35 ans ba 32 ans tolata deya basikisa pamba na basengle siko bana biso baotambola mitakala bana biso baolata bastring na balabala baotambola nango parce que tala abima ndenge ole ebonga au fur et à mesure ba ane ezokende abime ebeba siko toyeba te bana biso baozala ndenge nini to revoir babima na biso en tout cas bandeko balandi internet to revoir babima na bandako na biso baparent to revoir babima ya bana na biso to revoir to boy teke bato baosala bilamba fo bateka oui bateka na bango eza problème te mais baoteka nde nini basoki inclipe biso nini yango monaki ndumba viol to ekoma élevé na Kinshasa o baviole mwana 10 ans baviole mwana 12 ans abime eza mabe et puis bana wana ya ba âge wana bango mo bakoma ko exciter ba garçon ozomona ke mwana mokie déjà na âge no 18 ans ozokola mwana nzoto minene mais okamata olati kola ya pamba tongo yo wana lopango mabele nyonso polele ozomona bapapa mpe basala lopango ya bandoki baomona baotala alimkomisi omona nini baviole mwana basali boye oui tokokangisa ye tokofunda ye ok prison
Mais yo moi la vie est baby hein. Comme une fille violée. Violence wana pe ko bébé sa morale na yo. Et ko pe comme ça yo trop trop fermé et ko pe ko bébé sa vie na yo moralement, spirituellement aussi. Tu vois un peu sur ça. Les parents, les mamans, les papas. Papa botiki la psuka ba charge te. Que non ma bana bazalaka ya mama yo ndo zalaka na ndaku non. Bana bazala ya biso nyonso. Moi na bota marana na ba chromosome ya papa na ya maman. Eza ya maman ye moko tende ba lobaka. Moi na za ya papa non. Moi na za ya papa za ya maman. Parce que moi na ndeza au mona pourquoi ba lobaka. Eh moi longa kokana na papa ya bino eh. Et ya kokana na maman la bango pourquoi ba lobaka bongo. C'est pas la base ya papa c'est que bana nyonso ba kokana na papa alors. Pourquoi tout au boti bana 5 6 au mona ke o kokana na maman. O père kokana na papa. Donc cela veut dire que moi na zalaka ya papa. Azara pe ya maman. Donc azala chromosome à maman, azala chromosome à papa. Donc les enfants appartiennent aux parents. Alors l'éducation aussi doit être partagée. Papa yo poso pe éducation. Maman pe so pe éducation. Eza te uti msala papa oye na ndako bwaki kuno lembi fatigué nyonso to elekaki o contrôler te bala no baza wapi est-ce que balali déjà non. Tu t'en fous yo lali na oyebi no te so bala baza ndako tout ça baza tcha ba grande fille c'est bon non. Non papa. Yo pe yako bak éducation na to ye 20h. Baki ça 20h on a pesa ki depuis tongo ti 20h yo pe yaka zo continuité. Bokendaki wapi bo sala kinini moi renseignement papa mobimba. Toba na moi le premier ti le 30. Osoli na bana te. Oyebe lo baliaki te. Oyebi ni balataki te babimaki wapi te parce que tu n'as pas le temps pour les enfants. Non papa. Bongo te. Bongo te parce que tant bala ba louper l'éducation eza oh maman mutatika non. Bongo yo pe dimanche ozala na ndako. Ozala pe na ndako yo pe fotala accoutrement ya bana na yo papa faye baka. Oh, atuna maman. Mwana okola lati na yebi yango te. Un bon papa na yebi kolan ote. Donc c'est que papa yebi bilamba mwana e. A yebi bilamba bana na e. Comment yo papa bana bazo soma bilamba na ndako bazo na ba sika ba papa yebite. Maman coûte non plus à yebite. Donc voilà. C'était là moi petite analyse mon asala qui accoutrement. Ndenge zo bebisa éducation ya bana ndenge zo bebisa masse. Ndenge nini le accoutrement ça l'un de choses ezo kotisa violence na mboka na biso et puis ezo kotisa haine ezo kotisa kuluna do mambebele kaka na kati accoutrement. Voilà, c'était là Château la star moko abino Mopandisango o yasimbara micro toujours pour lancer Sabino. Merci à Joël Yanga derrière la caméra qui était présent. Hein, avec l'efficacité, on ça là toujours ça là qui toko. Merci à tous mes fans, merci à tous mes abonnés. Moi je vous aime tant, contrôler nos habillements, contrôler nos enfants, éduquer nos enfants pour la bonne marche de notre pays. Je vous aime tant. Bisous, bisous, bisous.